moko fali pour passer ennemi te fali pour amis congolais alors c'est la vérité ya mboka faire passer la vérité ya mboka bango to amis congolais ennemi ya mutasate abina kla wengera bongo te wana sopi boule so okei na ngambo batu so sopi boule mutasopa boule na kla wengeza nde ferry alongwa maison mère akenda quartier la terre maison mère ezaki olongwa maison mère faut que BCBG so BCBG on faut zonga maison mère mais faire alongwa maison mère akenda quartier la terre mutasopa wenge mutabima yuma se faire eza ba bill ta ba bill kuto ba ya grand ya kuza na musique congolaise obenga lokola bill kintoni yuma po chana ni yanke olega bill na musique congolaise babi faire za maman na yakuza ya loba te mais otala bona musika malin maman na yakuza ya keto faire bana keto lelo te na musique faire za mutazua na muninga ne sele yo babata keto oh mutazua benga ba bill na dynastie na dynastie benga kasi benga ipo utiliser baninga ba soutenir yepo abundisa fali akoki bitumba na te projet na ezalaki bo benga nini projet na ezalaki ba soutenir ye po ya abundisa fali siko bitumango akoki yango te na aja sele yo mukolo bongo fongola mino zo seka ozo vérifier te magamba ke ba mabil ngulu yo monaki yango wapi bo invitation ya fali pour pana Bill Clinton e ko so bino na nini soki lelo ke makambo ngo ezaki ya solo ya visa yo sele yo fongola ki mino zo seka na ambassade yango bato asalaka te bato yebi komo Bill Kalonji Didier Kalonji Mukeba na ambassade okozala te lelo na Kinshasa mutu akwei ole bato na mutu na hôpital bato zo filmer na téléphone siko bato mona fali pour pana Bill Clinton na ambassade nini ne bouger ale sele yo ba information bongo na mukolo na yo mo collègue collègue na ngai collègue neni aza collègue ya patron aza leader aza mukolo ya Bill musala aza leki ya Bill e nga naza chef na ye yo chef na ndeni ya orchestre na leader non yaza orchestre te yaza designer ngai yaza designer aza susu na porte parole à faire mais mikolo ba uti olongole pa musique ndingo po azo finga ye lobi Bill Clinton a sali plan B pour babengana na dynastie ya wana na soni wana abeti retour maman plan B te mutabengana Bill Clinton te Bill Clinton na kumilongola ye monde dynastie projet kufa pour mutabomi projet neza Bill Clinton bon monde disque bimi mais Bill Clinton mutazaki maître projet zaki a faire mais mutazaki na poa kolega ba on Bill Clinton pour kombe banda ko sonner zaki a Bill Clinton que dynastie na Bill Clinton mutazaki mun ke na extrait na bango eloko liboso banda boka nini générique donc générique nem zaki pont do disque zaki ko la Bill ezaki a faire projet mais disque zaki a Bill comme que Bill a longwe disque kufi et ba Bill a longwe te ba longoli Bill par rapport à trahison ba Bill a como courtoyer bato na wenge ba lobaraso ko isi ko courtoyer ba falite ba ninte ya a courtoyer bato baza or wenge Bill a trahi nani Bill a banda kala trahison ya makasi na musique banande pas faire nde mutabima yuma ya trahison alongwa maison mère akenda quartier la te na yena muninga ne seleyo alongwe nzoto na nzoto azana mbongo te akesenga mbongo pa fali tande no bigi babiloko yo loba oyo babi mikolo to moni appel dernièrement yozo côté la fali trop babindo ba otele ka bigi non ye lo kalinga katali ngande ba déconner trop te fali car liboso tambola na ona vina ye za car na ye donc ye nzembu moko te fali asala ikokana mama mabe babindo malobi yango donc il faut botika bloko na babindo mayebi maman azolo parce que bino beaucoup ça fali pe mo trop ya babi pardon ya babi na lobi s'il vous plaît mon vieux ba respecter trop pardon vous a faux terre za glissade tout papier papa ba jo nga papa junior ba ko finga yo vous a faux monde ba respecter ba tout pardon ya papi yo déjà bibisa ba spé na yo ya bana classe bibisa da ba spé na ba prophète aspa bana classe kasi te viens za soumise c'était viens comment quand ba ravier pardon en tout cas un peu de respect ve kizonga kene sala ko ba prophète okulia kala wana yo zela gipo ba mamba fali senga fali la kara opesa yo fala za mona mai na bino kala wana vieux yo zalaka wapi bo no bimisa ba secret o fali atamona na kara na ngave nani ko yokela yo ba ko yokela o te mo vieux ba lo ba za mutema likunya za n comment bo bimisa ba n ya vis à vis oh ki wenga ngombo lo ki bo ko bisinde n bo ko bisinde ki mutema mabe vieux te wana esprit wenge ngona te papa esprit wenge ngona te esprit wenge de faire aboma yango faire alongwa maison mère akenda quartier la terre aboma de esprit wenge sele yo alongwa maison mère akesenga fali mbongo balboma de esprit wenge babindo mekute longi na balabala babosana ye lo bamafana il faut bando détailler bato yo na photo la kisa bato tika bongo yo oui bien si kuto yeba po muta TV bien na biso ya nana weba ba yeba vite na ninga respect vie pardon Teresa faux terre glissante vie tika ba oba pota mente do potana bombo no manze mona yo tour de babele rolonga maison me obimisa nze mona yo ko ngana kata mutuka na yo tina na douche na yo et c'est là obeta te fali pour pas très puissant attention très puissant
L'homme du pétage. Et puis, on a son animé, c'est que l'organisation dans la mouture. FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Cora TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passez n'y a comme ils ont 075 quasi France. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31 22 928. Prochain internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation de Katebi Sarabino et Sika Lomataniati. Actualité oblige, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment le réel plaisir pour moi de recevoir pour vous Fondé le Père, l'un des communicateurs de Macintosh, Bill Clinton, Nstengoku di Bende, l'homme de Plan B, Torosola Masolona, on a Fondé le Père. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à Peter Mbedi Oza offre au moulin derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Fire Basket, Babi Mutambonga Mikolo, Fire Basket, Guy Basket. Des continents, je te salue. Là, je vais aussi directement, il y a Jojo Ndaïmen, était avantageuse, patron éternel, na salué, on a payé à Willy Mouchen unique. Et les 7 codes mondiales, pourquoi pas aussi à Bruno Lupika, l'argent propre à mon vieux, na salué aussi Gozali. Chouna Chanel, la parisienne, moi, Sinzambe, on est à base Oyo, Basola, on a Dielo Matana, on a payé, na Musika, Babi, le futur honorable, mon lobby, Yabana Funa, Chico Lubanda, 2 fois maître, Balobi, Funa, Namaboko, mon lobby, donc, Funga déjà, Peter Mbedi, on a déjà fondé le père, donc, mon lobby, l'un des communicateurs guerriers, il y a Bill Clinton Macintosh à qui je dis bonjour. Bonjour mon ami Dielo Mbata, R9. Ouais, en tout cas, bonjour Nayo, bonjour na chaîne Abisso. Bonjour pour tout le monde, on a parlé dans mon sénat dans Bill Clinton, na famille nae et honorable Aimé Moulumba. Ni Kofi Abana Funa, Totonga Funa, moi na ba maman Aimé Moulumba et def Dielo aux États-Dollars, dollars ils ont quitté kaka. Jimmy Dielo l'autorité morale, ça l'a toujours payé na def Dielo et boss Yuri Kandos, vrai moutou, boss Yuri Kandos. Rodriguez Mokele, c'est la de la ville, silence toujours. Rodriguez Moke, silence et mon vieux Serge Bambia, papa social, citoyen européen, mon vieux Serge Bambia, papa social, citoyen européen et colonel Aimé Liwanga, mon colonel Aimé Liwanga. Donc c'est ça. Ouais, merci beaucoup Fondé le Père. Tu as déjà né Balobaka. Actualité oblige Boni Bill Clinton, Boni Bassonga mouvement. Oui, par la grâce, tu dis que la plan B à 90% déjà pour plan B ici là. Bill Clinton participe parce qu'il y a un Nzambe. Il y a un Nzambe à fond de paiement à Bangelou. Nzambe a pas me la raté donc mon pépéno c'est ça. Bill Clinton très super 90% pour la plan B. Donc Azan est super quoi. Donc c'est ça. Année super bête selon le plan B téléchargement déjà comme déjà à niveau ninlelo. Non plan B comme 90% pour ici là parce que Gobima le 11e mois na 11h. Le 11 il y a 11e mois na 11h. Plan B. Donc il logo batozo zela ngona ou l'équipe dynastie na actualité. C'est le roko selon to koimba moko wana balobi Bill Clinton na sali plan B pour babengana na dynastie ya wana na soni wana abeti retour maman plan B. Te mutabengana Bill Clinton na kumilongola ye monde dynastie projet kufa. Pour me donner projet dans Bill Clinton. Ah bon, on est disque bimi. Mais Bill Clinton me donne mettre projet à faire. Mais me donne na pour les gabons c'est Bill Clinton. Pourquoi? Comme bando go sonner à Bill Clinton. Que dynastie na Bill Clinton me donne monde que na extrait na bango elo liboso bando boganini générique. Donc générique me donne pont do disque za ko la Bill. Et ça qui a faire projet mais disque za Bill. Parce que bando zelandais Bill bogo ya liboso papa Lutumba loba. Mokolo ko kufa bakaki ko beta do bila beti histoire ate rumba nakata animation ndenga salaka projet zaki a faire mais disque zaki a bill ya moko bila longwe disque kufi te ba bibila longwe te ba longoli bill par rapport à trahison bibila komo ko courtoyer bato na wenge ba lobaraso ko isse ko courtoyer ba falite ba ninte a courtoyer bato baza or wenge bila a trahir nani bila bandakala trahison ya makasi na musique banande pas faire nde mutabima yuma ya trahison alongwa maison mère akenda quartier la te na yena muninga ne seleyo alongwa nzoto na nzoto azana mbongo te akesenga mbongo pa fali asenga mo akenda ko senga ne featuring mais ekasi manga mbongo na zolo ba fanatique ayebi yango te na pesi na mbote na
Rigen quoi mixage Rigen quoi mixage Belle construction Rigen quoi mixage Belle construction. Si vous avez posé à parler Marambutu au contact ka numéro zo le kawana pour benga Rigen aqua. C'est le yo mutabanda trahison na ferré. C'est le yo zo senga fali mbongo pour cela nzoto disque nzoto na nzoto. Fallait à foutre les studios, fallait à foutre la transport, fallait à foutre la tout na karasenga. Orthotanasie basala makambo. Yo bien on denio zala na bango. Mais kasi yemo pese lo lwa ke fali pour pas soutenanga. Yemoko ferré akoka mpia ata kwa Christé alongwe maison mère azana baninga kabona na le marquis mais ferré ake quartier latin donc yuma bil ki yuma te bil bana trésor te bil kintona fali bana leloté bazana maison mère fali pumba fanatique bil kinton déjà bazala bon terme mukolo kuto sala projet bil ataka kombo fali devant ferré so ki ennemi yango affaire comme ça on a fali ka sikoyo bil ataka kombo fali devant ferré bando atanga na contexte ni atanga kuna contexte ni ke contexte que tout ça bana mai tout ça pour moko fali pour passer ennemi te fali pour amis congolais alors c'est la vérité ya mboka faire passer la vérité ya mboka bango to amis congolais ennemi ya mutazate babina kla wengera bongo te wana sopi boule so okei na ngambo batu nso sopi boule muta sopa boule na kla wengeza de ferré alongwa maison mère akenda quartier latin maison mère ezaki olongwa maison mère faut que BCBG so BCBG on faut zonga maison mère mais faire alongwa maison mère akenda quartier latin muta sopa wenge muta bima yuma se faire eza ba bill ta ba bill ko ba ya grand yakuza na musique congolaise benga lokola bill kintoni yuma po chana ni yanke olega bill na musique congolaise babi faire za mama na yakuza ya loba te mais otala bona musika malin mama na yakuza ya keto faire bana keto lelo te na musique faire za mutazua na muninga ne sele yo babata keto oh mutazua benga ba bill na dynastie benga kasi benga ipo utiliser ba ninga ba soutenir yepo abundisa fali akoki bitumba na te projet na ezala ki benga nini projet na ezala ki ba soutenir ye pour ya bundisa fali siko bitumango akoki yango te ya monde ke bil kintona ina ba vérité aboka ventone yo boyi ozo sa bango bozela selo ozo sa bil zela ferré ngana zela ferré générique yanga yo selo so zaki fort e bil kintona longwe il faut pas bête générique mbamba ba chango na dynastie pour yo se comparer yo na Bill Clinton yo longwe na Bill Clinton na longwe na dynastie aloba longwe le générique yo selo ba selo disque bagay le roi David akokite bagay sotengi ba animateur ba kokite ale donc disque wana bimi sa mutu yango Bill alobi ki ba vétéran poto vide ko chabité bato tu ba yembi wana ba vétéran so des vétérans ba sala ranine ba sala ranine soleil wanga longwa nze moni ata moto selo beta même carrière na nde ba Bill ba paté na ba carrière na bango ba tiki ba trace ba soleil ba tikite mudogo atikite vient na biso ba bien la respect mais otikite ata respect mais otiki ka tenze mon respecte mais na tumbi to to ke sous pas nani race de vainqueur ce que dit ça fait na mon ndemo na race de vainqueur mon dit ça fait noko lias ya za bofranga bala ser na BBC Nzongo yaya ba Lolo Nzongo Cédric Nzongo Patou Nzongo aza grand frère ya BBC na Lolo si je trompe pas ba ina Nzongo ba Junior Nzongo wala famille nanga famille nanga na Nzongo vena biso noko lias beta race de vainqueur ayemba ya kosakana te mais ezalika musique ya radio ya mutuka ezali ko la dynastie eza musique ya koyoka eza bien mais eza musique ya obinisa batu te loko ba ki ba bina ba ki ba dio le roi ya faire gola na miel de son faire gola na soleil so kutu fonzemba ko sakana te kutu par rapport na nga moi analyse nga na sali ba musicien yemina faire ya quartier la te banzemba kutu betike par rapport à maison mère mudogo beti mudogo na par rapport à moi analyse ba fanatique ya mudogo na moi soleil et que moi jamais miel na mon on est théâtre donc il théâtre takinga bango yemtalo ba yoneza ba deux meilleures voix ya Congo mais deux meilleures voix on kasi ko sala musala ba fouté ba sala musala deux meilleures voix kasi voix ngo deux meilleures nzema ngo za hymne national zo betela wapi ya miel na ferre hymne national lokola oya nga bolingo na luka na zui oya nga plaisir fondé le père biki ero lo ba boy batming ba otala so biki fondé le père na minicho lo ba parce que les loyo eza ko pona se voiler sous fasté to landa ki selo yo ba propona lo biki Bill Clinton ilo ko exali passe à Kamo Bill Clinton na ngulu ya fala bi ngulu masa kutu poto que no plus bi aza ngulu masa parce que aza mukolo l'idée so ngulu za ngulu masa ngape loko esali nga passe na age aselo mukolo na yako fongola minute asika na loko azana verification na ngote na age aselo papa mukolo bongo papa mama pasa papa bana biso oto ebi ndeye bango basalaka
ba webo sono ah fondé bongo tete dete indeni susu bana na basali to mona makandina mako Olivier bo bakeba basati ko kende susu baza so nga na lobi papa na bango a vérifier gité na age selo yo mukolo bongo fongola mino zo seka ozo vérifier te magamba ki ba mabil ngulu yo mona ki yango wapi bo invitation ya fali pupa na Bill Clinton e ko so bino na nini soki lelo ke makambo ngo ezaki ya solo ya visa yo selo fongola ki mino zo seka na ambassade yango bato asalaka te bato yebi komo Bill Kalonji Didier Kalonji Mukeba na ambassade kozala te lelo na Kinshasa mutu akwei ole bato na mutu na hôpital bato zo filmer na téléphone siko bato mona fali pupa na Bill Clinton na ambassade nini ne bouger ale selo yo ba information bongo na mukolo na yo mo collègue collègue na ngai collègue neni aza collègue ya patron aza leader aza mukolo ya Bill musala aza leki ya Bill e nga na za chef na ye yo chef na ndeni ya orchestre na leader non ya za orchestre te ya za designer ngai ya designer aza susu na porte-parole à faire mais mikolo ba uti olongole pa musique ndingo po azo finga e nga na za chargé ya communication ya Bill Clinton et comme porte-parole et na za sous pape po Bill aza monseigneur nzamba na conquérir te faire aza Jésus mwana nzambe et nga na za pape na yebisa ki sele yo mie ozala na nzambe parce que nzambe alimbisaka bato tala na pesa ki exemple na bi tala obeta monseigneur obeta nzambe kara mais nzamba tanga yika komono tente na bosolo na politique mais ozaka tente nzamba limbisi yo boyi nzambe welanda 12 malin olanda faire c'est mauvais à la beto pe 12 abiso na suite fait ya 3e volume 10 yango 3e volume ezobima nzembo nini ezobeta et c'est ezobeta et babé bimika siko tant mais ba TikTok déjà commis ba TikTok il y a deuxième truc là on teke dans un mois na ba TikTok déjà commis ba TikTok na bafle be TikTok et ka se banana et banana déjà na ba TikTok ti téléphone be obina na bar ce na bar ete exact ya kuna lobina bar eza banzembo to yo ngolo wa banzembo mabele to ko bwakela kam soi ya nzembo kobina te eza nzembo ya koyoka ba grand chanteur ba yembi eza nzembo ya koyoka mais ya kobina te do disque échoué disque échoué ndo le bien na ebike nde tozo continuer na fonder le père l'un des communicateurs de Bill Clinton Macintosh je pense que émission zo ça énorme plaisir babi Regen quoi mixage Regen quoi mixage faut bon mais ça n'a vraiment nango parce que balobi Bélier construction muto tout on a besoin retonga pena au château nino tout benga biso okuta na Regen quoi mixage balobi Bélier construction donc on comprendre on avion na collègue na selo parce que ya na poto ya au 5 là mais ngana uti Guinée pas chef de l'état ngana mona lipata suka to 5 ndeni kasi yebite ya kolela lilat baleli passeport aleli mbonga bia bia kenana nenga Brazza lobi bine mission ya concert na Glory olanga wi no go passe ya somela ngona Brazza awate eno tala bana kasi una ba collègue na za pom na motu tala bani ba ko tela ya to lubaka kini poto mi yaki na nenga Brazza collègue na za pom na motu seleyo pom na motu mais kasi azana ba stress muniane kudia mo fera lo babil ko landa ete selo azara pom na mutu ba malili ya poto fera lo ba bongo ke selo pom na mutu bon na okosela fere makam yo zala wana bongo na kosala yibango mo ba yebi yo fantomas mutazoluba eza ba fanatique na bango te ba ngelo ba makamanzela de ba koseli bilo wana ole ba bompo ba panza na toni ata ba panza selo ok na selo de ba yine partout mutatikal ne fere et pas fali to ozwa été et pas bil to ozwa été aza suna mutute jile te to ozwa été siko il faut dire mais la faire ata ba zo finir pas faire il faut azala kuna bato ba tamona na vagabondage bato ba tamona sans objectif sans objectif nande no biki ba biloko yo lo ba oyo babi mikolo to moni apé dernièrement yozo côté la fali trop ba bindu ba otele ka biki non ye lo kalinga rata ngande ba déconner trop te fali car liboso tambola na on a vu na yeza car na ye donc ye nzembo moko te fali asala ikokana mama mabe ba bindu malobi yango donc il faut botika bloko na ba bindu ma yebi maman azolo parce que bindu ba ko misa fali pe mo trop ya babi pardon ya babi na lobi s'il vous plaît mon vieux ba respecter trop pardon vous a faux terre glissante tout ça papier papa ba Joe nga papa junior ba ko finga yo vous a faux monde ba respecter ba tout pardon ya papi yo déjà bibisa ba spé na yo ya bana classe bibisa da ba spé na ba prophète aspa bana classe kasi te viens à sous musicien te viens comment quand ba ravier pardon en tout cas un peu de respect ve kizonga kene sala ko ba prophète okulia la kala wana yo zela gipo ba mamba fali senga fali la kara opesa yo fala za mona mai na bino kala wana vieux yo zalaka wapi bo no bimisa ba secret yo fali ata mona na kara na ngave nani akoyokela yo bakoyokela yo te mo vieux ba lo bakeza mutema likunu eza n comment bo bimisa ba n ya vis-à-vis vieux oh
ki wenge ngo bolo ki bokomisi ne ende bokomisi ne ki mutema mabe vie te wana esprit wenge esprit wenge ngo wana te papa esprit wenge ngo wana te esprit wenge de faire aboma yango faire alongwa maison mère ki na quartier la terre aboma de esprit wenge sele yo alongwa maison mère ki senga fali mbongo balboma de esprit wenge asenga fali mbongo wapi ya no ki mamba asenga fali mbongo ya boya ba bloko wana akoboya yango pona ki tetine ba stress a poto malili ya poto mena ki busolo boya biki bamba solo selo d'animal na TV anima de lok amata na podium na biso na concert afiki mais ayolo ba bill o bra kongo pesa ba mbongo ba mbale na bill ya zana kontra bra kongo o mo ga sana pom na mutu do sele yo za mark na ye babindo me mo vie tika na yo nzemo no ba mama mabe bato bosa na yango bato ayeba kango ekozaka force bino nyoso baninga na nyoso ba carrière ba plagisi ba bill kinto ba bimba beti ba nzembo ebele trace eza yo longwa sali tour de babel trace eza la TV tika s'il vous plaît ba respectera ovio ba nous ba no considérer ba kasi yo tchaka kuyu po oza mon moso maniki azu akolokota oza ka mta kotela yo bato bazotino na mission bako kima yo po ba force sauter babino même temps mukolo ba tinda yaza collègue ba faire ba tinda ndé bise vie soko zolo bango pona ba goloire awa bana bazozonga chez bango de c'est-à-dire ba samouraï bazozonga pa na bango bato bazozonga pa na bango bato bazozonga pa na ba masha mumeno ba maseba bazozonga na ba samouraï na bango vie okozanga mta okotela yo pa so yana ba fante babino mekute longi na balabala babosa na ye lo bamafana il faut bando détailler bato yo na photo la kisa bato tika bongo yo oui bien sûr kuto yeba po mu da TV bien na biso ya na weba oh ba yeba vite na ninga respect vie pardon Teresa faut terre glissante vie tika ba o ba pota mente do potana bon mon manze mona yo tour de babel rolonga maison me obimisa nze mona yo kango na kata mutuka na yo tina na douche na yo et c'est là obetate fali pour pas très puissant attention très puissant fali pour Bill Clinton de king ni nezo swabino fali pour baso vinci muninga na New Arena Bill ba bibila sopi esprit wengara bongo te bila ko sopa nini eza lokola fali eza lokola papa na biso Kester vient na biso Kester abengisa tabulei na Olympia so fali pour ba bengisi Bill Clinton eza mabe eza lokola ba wera to mona Elysée moment ba vient na biso ba quadra ba na concert ba wera papa wemba so fali pour baso bengisi Bill Clinton na New Arena est-ce que ça problème ni nezo soa bango ça peut vérité na bengisa ki mais invitation c'est problème te papa fali pour pas annoncer que inviter ça Bill Clinton ben inviter surprise Bill Clinton bon ni nego soa bino ni nego so bango ndeka su visa ya bango yango na lobby ke ba botika makamba lukuta ko loba na TV mo ba ko so loba te na baki na osana be miso te funa sala na analyse mama mutu bazo loba na sala analyse lukuta ngana yo moni lite akana leki na ngazo lela po aluki poto zo ya kate lobby batika na ba page libo kabwe ba page yindi kabwe donc faire o ale landeni sous ça que pas faire fali me fallait bien na poto faire au même monde de faire zo ba visa ba 10 12 fallait zo ba 60 visa mais ça me 12 même orchestre ba mission va agenda orchestre ba ke wapi bakita sini ba concert c'est la nini concert oh yango na lobi bazota mon vagabondage bazota mon ça objectif ça les athées de akeneka tourisme ça les athées da bimisa calendrier batindo kende donc batindo kende ko buka ta manga bimisa calendrier ba bimisi ya salle nini netazi salle nini faire ata mon vagabondage oh ba mibeko yo bazo kangila bato na banzela pa kwa soda oh mutata mula ça objectif donc ça loko baluka okende okitaki boy obaluki sina avenir bato ozo kende wapi ozo to carré ata mon vagabondage ninge faire ata mon vagabondage donc c'est ça to aussi tellement malé me fonder le père mais c'est quoi erozo lo ba bongo ndo lo bien parce que pour na masolo to moni susa to moni ba photo mo to si on a JDT na fali pour na resto mo ba fandi ba lobi kalaming to ndigele super mo na be photo fali suna na bill bongo ça fait dynastie mo susu ya ndenge mo botonde dans le bagage c'est comme ba roi JDT za roi marquis na yinga ba roi pour ni no mona et ça simple pour pas analyser c'est très simple JDT za le roi marquis Bill Clinton za le roi animation fali pour ba za le roi 5e génération c'est fini. Réponse en moi. Réponse en moi. Yangwana, et c'est pas quoi 5e génération. Donc, c'est que yo bino kota bil bo confirmer que les ministres en génération fallait qui fait retourner. Mais fallait les gars faire, bo faire quoi on a fallu. Tika bongo fonder le père les kende. Papa, fallait est-ce faire pendant ko on a fallu. Faire to soutenir pour ko on a fallu à kokate. Kokate nande. Mais kokate akuya kidiba. Akuya kidiba. Beti ba martyr plein yangwana. Beti plein au fele. Au fele. Fallait mardi faire un petit play au fait les faire et mon oiseau ça va te faire la porte va te kota biso de la mine intérêt c'est le kuta mutu na ya bureau ayiko c'est la voice mbongo ba to defa pour to defa na stade mardi et zonga te pour ba to kota au fait na stade est-ce que ça le solo bel kuta mutu na mo c'est la voice faire et mon hôtel ça va biuté ba voice on est montage monte ya bango ne montage ya ba ya solo donc ya biso ne visa ne ya solo
ya bango nde montage. Ah, l'été à kanda ko souffrir pour rater pote pas fallait pas faire ilou mutake na place na wa. Ah, souffrir tellement sur la pote oya okende. E ya sumbula nini? Ata ye ya di visa e zo 50 euros fali. Ah, il y aura bien au miga 50 euros fali, 50 euros fali. Mais ce que elo ni zangi balobi net projet on a dynastie bil fala za la kende tisuka parce que boy mi bien té parce que to chité non déjà. To chité déjà pour na monde abo sirgen na koti libo na poche. De faut to chité déjà. Donc biso dynastie bil mutabomaki projet wana. Projet à faire disque à bil, disque déjà koufi. Donc banakin bozala kima plan B ezoya. Fali Poupa aza fanatique ya Bill banda lelo te monga loba yango c'est fanatique ya Bill Clinton. Dobo comprendre Bill Clinton ko za pe surprise na concert à Fali. Eza na pomte baba congolais to défendre le drapeau ya Congo. Donc c'est ça. Eza na ngo elo ko mitungisa te pe ko déranger te. Ba ça ba congolais. Fali Poupa c'est ennemi ya mututé. Faire aza patron ya mututé. Faire aza patron ba travailler na ye. Mutura mutaza patron na caisse na ye. Donc faire aza na droit au DJ mututé. Et ate ne bango batamu na fakabondage, biso tamu na fakabondage. Non. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Plan B. Bah, Kingeta. Kanda Wambote Wampa. Kanda Wambote Wampa, patron vraiment la souka non, on a évité ce que Bambote n'a pas balandu et puis mot de la fin parce que peut tout clôturer quoi. Ouais, mot de la fin, ça a fondé le père à une agence Tchocha. Tchocha na qui est bré, c'est gloire à Dieu. Et Tchocha ça déplacement femme ménage. Vous en avez besoin à bonne. Na otindela yo bonne, ozana besoin ya bébé maman comme mama mwana otika bana classe, ozana besoin ba service des belé service traiteur, service à nettoyage, ba tapis carreau, au contacter fondé le père na plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 so bengi fondé le père ozwanga moko en tout cas fondé le père yo magambeza na ngomboka na moni mbota likasu donc j'ai za ngo à l'aise na moni bongo petit nanga Joël Soswe Socrate. Joël Soswe Socrate aux États-Unis. Na moni bongo Rodriguez Erzen petit nanga na Belgique nga mon manager na osala petit nanga Rodriguez Erzen et mon ami Francis Soswe Debord na Ferland. Francis Soswe Debord na Ferland et mon magistrat Gérard Tawaba. Magistrat Gérard Tawaba na pisa mbote belé Jean-Yves Amical. Jean-Yves Amical na pisa mbote belé et Gérard Achille na hôtel Ibra. Mbote na yo mon ami R9 donc yango et masananga na caméra PM caméra ya filma Jésus ye li pata suka yem da filmera bango ya ta mona na vagabondage ya ta mola toujours avec objectif. OK. Merci beaucoup, je pense que ça n'est fini, c'était là fondé le père l'un des communicateurs de Bill Clinton monseigneur Dangwe. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir na batutu o balandi biso awa lelo to senga bo s'abonner massivement. Un grand merci à Willy Moucheni l'unique et le 7 code mondial de Djongo na Imen patron éternel Fire Basket na Monion pourquoi pas aussi Guy Basket des continents. Guy Basket des continents vient Guy Basket. Guy Basket, wana nda kunanga papa ka futa papa na nalala kuna wa legi nanga Patrick Guy Basket vient na biso Fire masa nanga Shango auto kene poto wana petit nanga Patrick masa nanga pour Patrick Shango mdalandi Patrick wana famille nanga tu Guy Basket de commune na fandi kuna masimanimba Patrick legi na bango ngam na zulaka émission à l'époque na TKM mando sala Mazembe Congo Mazembe wana penda batu nanga. OK, merci beaucoup. Un grand merci aussi Barobi assistance à Tomoni ya batuto balandi biso donc je dis un grand merci aussi à mon confrère na mona de longue jambe bazaki on a donc et je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi. Bye. L'homme du pétage et puis nga son animé loko c'est que loko neza pena na mutuya. FP Service. La nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service. Pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y a un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passez n'y a comme ils ont 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928.